Ah, na regretter comportement ba député na kasi bazabata mayele orke. Bakizengi. Ya soloko bobimi pena ba oui. Ba député oui. Likolo ya 2500. Bateki mboka. Oui, ba député ya zoba. Likolo 2500. Balobi oui. Quelle honte. Bozo comprendre ma député na ba salité. Ba mi beti fimbo. Kabila pesi ba député $2500. Wani. Pour ba voter recevabilité loi électorale les osala ke pour la élection 2018. Kabila nommé yemo ba député na yi. Boza ba député zo ba garantie ni boza na Kabila ocha ba komo na bino. Exacté. Kabila amesana ko pona bato au peuple alingité. Bango imokena ba Alexis Tambe Mwamba na ba Muyeza vota na bato bakufa. Bato tu wana ba choix na ba élection garantie ni nango boza na ko ka ocha bino. Le banan. Muto azo kende na ye en plus. Boza ba ye le temps. Oh, vote électronique. Bo supprimer article 247 terre. Bondimi vote électronique. Bo bazoba. Ba o déjà Kabila vota ba bazap. Bo kende ko tuna bango ndenge bazolela mpiaka. Botala ndenge bakolela. Tala ndenge Kabila zo saka esprit na bino. Apesi bino mbongo bo voter lo mbongo pe bino moko. Lo leki na machine achikomba bato mososo. Bako voter bino te. Et puis to yebi bandako na bino place bo vandaka. Opération to yebi ndako ba député. Ba traître. Ah! Yango bobakisa balwana po peuple akobeta bino. Boki mela wapi. C'est le moment de changer de décision.